Congo Vérité pour les partout vous êtes, Bozolanda Bisso, na banda kuna bino na ba bureau na bino Bozolanda Bisso. Et je vous dis d'abord merci parce que Bozala toujours wana bolanda toujours émission na ngai une des servantes na bino Karine Zawadi on azala toujours pas être pour na kola ki sabino maima sozole kankati ya mboka na biso RDC ezala makambo politique ezala makambo mboka na biso ezala ba musicien na biso ba comédien na biso nazala toujours wana pour na kola ki sabino bango po esala bebino bande na biso bozala mboka musika bozala pesa botala ba musicien na biso nyonso botala makambo nyonso sozole kankati ya mboka na biso et na pesi merci belé et pas ya boss na ngai Nef Lumière ngala o apesi nga opportunité ya okota na banda kuna bino sans audience ya okota na ba bureau na bino sans audience na nzela émission na nga o eza bongo pelisa lokito kanina lobana ngai pelisa lokito eza émission o etali kaka ba musicien te ba comédien te même ba homme politique ba do makambo nyonso zole kana kati ya mboka na biso RDC nga Karine Zawadi dazana pona problème parce que chaîne na biso ezali Congo Vérité pour les nyonso zole kana kati ya RDC na biso ezala ya mabe ezala ya malamu do toza toujours wana pona kolobelango alors naza bongo awa nakitaki na salon ondeke boso monanga nakitaki na salon parce que nga travaillaka chez biso to lala raté chez biso musala bango kuna so ba lala biso musala toujours nga travaillaka na tambola partout moi boss na matira biso moyen de transport de tambola pour na kota partout ni na bwana na kati ya salon on a équipe place vibratoire à répétaka bino mo boyebi vibratoire azanani vibratoire azami moyembi munene ya RDC boyebi iboko akose présenter na kati ya micro na biso ya Congo Vérité polele et na koyambela bino ye na pesi vibratoire bonjour yo bongo dernier mouvement Lola quand on est au 6e étage. Les colos dans mon superficiel donc les colos mingi. Merci les gens qui continuent à battre la biso tout ça va boulot bien et ça va bien ou pas. Vraiment. Et dernier studio na mona ki bozali na studio esili pe na kati ya studio ngo ezande nini ba combien de chansons au bosali biso do non studio to ke molo moni to bana kana to ke mala to wa course na muté to pour gagner muté ko longola muté pété ko contrer pe muté pété mais par contre il y a ko ça ka musique bien pour l'avancement ya beaucoup au niveau musique. Ok, merci, Jacques Kikita, je pense que Zolanda Bisso. Comment le mouvement n'a pas été né? Les contre-maîtres. Contre-maîtres, pourquoi contre-maîtres? Parce que tu vas contre-maître. Là, il faut contre-maître. Tu es contre-maître, tu es contre-maître en deux. Ah, il y a contre-maître, tu as besoin d'excuser-moi, il y a contre-maîtresse. On a fait mineur, oui. Nemba balingana lobate nemba oyemba iboto delingaka ayemba ye alingaka ayemba alingaka ayemba do ayembela biso mwe no mo boisala bien manze mo delega oui bien moi ni mwe na goste kwa lazaro sala pemeni protéger ngai héritier minimu yo yo nazobela tantine natuni boye mbeto na sarka yo poni nini mbeto na sarka ya poni mbetwe ye lobi mbeto balalelaka diference ezali ezokolali na mbeto yokolala bien kasi na serke yo koningana te necropoleo désolé bambe yo se quatre faces mbeto na serke allez pesa mon passage parce que tango meluta come zungizelanga ezi ibra kuna bosekate ezi na intimba bosekate lukomwe ezi lukombo bosekate landwe come boina ngai bokana ngai 4 mètres likambo te o chéri wo le 2 juillet rendez-vous na baf boina nga pourquoi boina contre boina ye kormo kolo nini togo yoka disque contre yeah donc le 2 juillet on a dit makambo salima le 2 juillet mon ndi biso zaki la date mon nostalgique pour biso totanga
biso tondo na le DG omona sozwa ki na proclamation moi le DG maman omona da foi ndenge fungo belo biso tondo mona ekiko foto ndo mona mula nzoke ya no mutsi ko bank sepsoko ekiko foto ya mula ite nzoke za no attends ko ni mona normal yo bongo boyina ngai likambote jeriwa Belisa moto likambote boyina makananga Sabina makolo nini na komona muta mashagado Ibra makolo nini na komona siksa na yo Lende Tranquille, éviter Michael Malonga Christian, aux amateurs du Canada, aux Hollandais, Ivoire, contre Maître Lobby, Bakanaye, dans le 2 juillet, rendez-vous na Bafle. Na bar rendez-vous na bar. Donc na bar ya koindi ça le 2 juillet donc baba on soit qui les communes avec contre Maître. Et votre osala mouvement na yo ezali move, eza groupe to eza donc eza orchestre to eza groupe d'accompagnement. Un groupe. Un groupe d'accompagnement. Non, il y a un groupe. Un groupe d'accompagnement. L'accompagnement, on a accompagné. Groupe d'accompagnement et accompagner à Ramout. Na on avait un groupe pour nous accompagner avec Ramout. Na ebi na ngati ko lo mamba. Pourquoi ça les orchestre qui ça la orchestre donc on a un groupe na orchestre. Malem avec le temps. Tout peut sonner musique, non tout comme le patron qui travaille à on va monter normal. Tant comme on va monter bon va comme normal hein. Ils ont simplement blanc vanille. Apparemment, groupe qui n'a pas contre Maître et Bandakala depuis Osa et pas Maestro. Et Bandakala. Pourquoi? Bon, même on a rien bagati na kufa kuna. Jamais. Ngana mutu qui sait prévoir. Ngana mutu te nganda obeta na orchestre esco oze la kama Maestro Bandakala obemba pas mutu te. Tu dois être bêta avec un projet établi pour avant la mission kuna. Nous avons des musiciens déjà. Nous avons un atelier, nous avons un orchestre. Il y a qu'à là. Donc, on va peut-être presque chanter. On va te bêler pour les gens qui sont là. Donc, nous avons un bon temps. Nous avons comique au bétail. Nous avons la pépinière. Nous avons un compétent. Nous avons un musicien. Nous avons un musicien. Nous avons un musicien. Nous avons fait Kubal Kala, nous avons fait Quadracora Kala. Nous avons fait Kala. Eh, mais c'est un musicien, tout fait. Ma BPT, mission na light music ezalani. Ozwaka kambongo oya ovandisa siko groupe na yo soit ezalaka po oyebana na nsima ya Maestro Fabrigas parce que oza mission banaka kala mais toyebaka ote toye koyeba yo na kanali ya Fabrigas. Omoni question na toni pas de la saison. Na toni boy. Hein? Olobi bien que groupe na yo obandaka ngo kala. Bon, c'est comme mission na yo et pas Fabrigas ezalaka nini. Ezalaka ozwa mbongo po oya ovandisa siko orchestre na yo vanda stable to ezalaka oyebana nanu na sima ya Maestro et puis obima oya ovanda siko stable na groupe na yo. Oui, na yebana na sima Maestro. Mais ça ba te belé ba tout ba bulaka ba yebana. Ndo mo lo ke ti ba yebana te wana. Mais na mutu mo na yebana na yebana siko yebani te. Déjà ka teka ke osokani oyebana ndo yebani te. Ngana ko na kana ko yebana et puis na yebani grâce à Maestro. Est-ce que tu me souviens de la carte orchestre? Parce que quand on avait baillé bana, parce que bana ndé té. Net bana. Non, bien que tu me tiens à l'orchestre, baillé bon gars, nga évidemment. Nga évidemment bateau au baka na baillé bana té. Mais na yebike certainement tout orbeta. Alors ça bon pour yebana. Comprends? Mais ce que ko yebana ndé elinga kozala na yo. Yo ko kana na bala mais ce que bala pété. Mo kana. Donc ça dit que il a souri à tout un chacun dans le mouvement de l'État. Si vous êtes bêta bongo, il faut s'en appeler une étoile. Et puis, dans le cas où il y a un simamoto, il faut y avoir aux animaux. Au tika, on a un babola, on peut ça, banzon. Non. Bisozana, tout bêta, tu as mon boyer. Après, on va visionner ma camboquette. Le bien, on va bêta net, bah, l'île-ouest, on va bêta net, bah, bisous bêta, t'es qui chasse, tu vas visiter la musique. Il y a un blues, il y a un
chance ka po que na trace ce que na trace oh Joe ay ba mec ba flamenco kota Mexique est-ce que qui va comprendre bien est-ce que Fabrice peut y baga que aux allant na groupe na yo déjà donc mission n'avait pas na ya ils allaient rapport oye ba na simane mission na avec kana ba na mission za qui na travailler na quand on travaille wana oye ba na pe à part quoi bana et puis un jour ça chemin là voilà ma vision on a bombi on a cosi on est le puta comme on dit matin ta souka pembe ata yo motonto boy souka pembe mo bote asa souka ko on peut tirer nino vous comprenez donc il y a moi donc si vous avez carte que toi y bana poto toi y bana carte on ça peut boulot net boulot tout comprends on sent le boulot mais on dit place boulot et même on était là on visé que boulot mais maman un jour là ça disque là parce qu'il faut y battre, nous avons pas sonné tant, il faut y battre. Yo quand ça va, eh, na wangu ngana ngana zela tanza me tanza mwana ya la te. Yo ne pour mi yeba, pour comprendre que temps moi. Ngama kama komelanga. Yango la kisanga ke il est temps. Il est temps, il est temps. Makambo ye komelanga. Makambo ya viko. Makambo bele ya minene. Na mba limousine de carton. Ça m'a de carton. Ah, c'est que nous avons maintenant quelque chose. Connais-toi toi-même. Il va te Congo vérité pour les bazolana. Qu'est-ce qui s'est passé dans Luanda tant que Zala na maestro et yango isala lelo ozala vraiment osala groupe na yo contre maître quoi. Zala nino les kana kuna parce que nous tous zala te mais to yo kai ka. Serge Bolin, Pasteur Rio Montinama, Afima Sidé, Olivier Bolia. Mon vieux, depuis Canada, partout, Maître Razé, chez Dakar. Ouais, et les Canadiens, les allaient quand ils étaient atlantiques, à Potoké, Balunda Nord, à Potozunga. Les Canadiens. Les gars, on voit déjà trop la fabrication yebi bokenda déjà bokenda bagabo bani bokenda mais aux hommes on a toujours la light music mais na loin na de bokenda qui y a quelque chose oh les kana qui yango ça que yo bande pona magama ya loin na ngoro waki bayo na senga tonique et ça va tonique parce que tous ans pour ça to yeba comment ni maman ya on bat mingi bazoko fana ba maladie ba tension ba nini et non comme ça on a expérience quand on dit moi ça na yembi no mone le ta kan de no si ole lisinga mingi na motema to sali mokusa rivana komikosa talo besilie na sali nyose pona bosa na ye nazokoka te bolingo ibreleki makasi on se dissoudre na motema ya ivre ondimi vraimen yo tika no telemo ibratora ye motema pe bilele moto liboma akoti na fu aluka damaza kanga mwanzala ekotaki nga kara ya alobaki naza na posa ya mor ndimaki okopesanga mor réalise no promese na yo te vérité polele amour ya movema Florentine ngana brancha yo kuno de brancha retire plainte basoucie comme yo tonda meke olalisi moninga nzale pourtant congélateur bilei plein moto akangaka masuba yenda bundanaka na porte na mino moto akangaka bolingo yenda bundanaka na motema ye okinelanga bolingo asusi adversaire nanganga moko ye amora muvema odesarme nga nakoma na nga likilike o ngai colonel odesarme nga nakomi likili ayoyoyo Jean-Marie Kofa, j'espère que aux Hollandais biso il faut to oleli hein no basekolasa nakati ya
motema eleka kozwela lisasi aza kozela libiki toliwa ya moko moto bomi ye obekisa ye potayiba soki lokola ya lika okomisi ngai lokola papie okomisi ngai lokola papie nakufa kingongolo nango leleliwa nalobi ayiba to mpona moni mpe ozolela mingi donc ya motema pasi ese eza mpona $500 oyo Fabrice apesaka badanseuse te yango oyoka motema pasi donc donc je comprends ke na chanson ozoyemba ozoka motema pasi donc yo ozosala moto mosusu azobénéficie seke bandaki koseretrouve nzembo ya diske mona ndatansango la jeune fille c'est que maintenant on se retrouve nous pas Fabrice je pense pas maestro moto azaki et menace mutazaki akina ba opportunité nyonso minene kanga et ya na makambo wana kama mambo ba $500 mon kit $500 mambo sala na $500 mbete ga les ont dit et bon makambo non mutema pasi ngangala nango leleli wapi imanete o sheri chuni chuni tomelite sheri akangi bisaka nazokonda zoto ya kuna matama nazosila piaka ya kuna badola lovite lelo kaka luka solisi nakotikala nanga nakokuba sina moe meto na sarkai meto to sarkai bango balobi nyozo balalelaka ezali soko yembi awa yoko yoka bien asinga bobima de orgam izaro mozala junior toro mukuna e luruaje kingangala nango leleli wapi kingangala nango leleli wapi Ozayate, moye se la libra, nantaka, didi mukuna, manananga leleliwa. So pekisio na tikebe. Na pekisio parce que ngana olla na neba maloba oyo zoyemba. Lobi soko yembi awa oyemba orgam te mais soko yembi kuna oyemba orgam do pas Fabrice ça trop de orgam. Nzembo nanga beta na do. So disco yembi na dote, so yembi na gammo ba betelanga. Oyemba bien. So yembi kana fa obimi bana. Il va ton nom on qui m'a question on nous répondre ngate il va c'est là moi vocal moko bosala ya il va to ondimi soka kende musika soka oi brata rondimi kende na yo musika memalo bamse sala ka yango sikona na komi sikona place wana do yemba ki place wana c'est ko yemba ki ko kende yo boyeba te omoni Jésus ndolo ba papa mo Kenya que possible awana sko a transfert Nabia, c'est dans le bâtiment. Amora, mauvais mal. Il va leur pardon à l'embinzembo. Là, la posa au lot. Tu vas soucier comme yo ton avec elle. On va pas ça gagner ça yo. On la laisse moni nganza la porta, coche la terminer. Moto akanga kama suba yenda bundana kana porte na 0 moto akanga ka bolingo yenda bundana kana munchime. Oko bele stoma papa yo. Fabrice, yo tika kotonisa congélateur na yo iba to kazola la nzala. Exactement que yo za munene ya zokonda. Ezala bon aussi. On sali contre-maître. Contre-maître, ils ont contre-maître, ils ont contre-maître. Contre-maître, on aura dirigeant mon beau, ils ont ingénieur azo diriger ba frier ba tonganda ko ba skuli ba béton bien te yazo ya diriger za moka ko voilà. C'est-à-dire que c'est maestro mutasalige Ibravanda go. Et puis oyo kanzi mwana. Et tirer plainte pas soucier combien ton américain. Voilà les simoninga. En tout cas pardon c'est ton lundi il va tout retane la ton a boya ko baba vérité mais a kufa na omoni yo. Oh ça la AVC pas mal voilà bon mama makati ya mutema. Il va to mais biso to yoka ki c'est longa ba les ondes kaka biso ba ba les ondes hein. On dit que Kofi Mutu appelle ça qui bino bambongo poko panza groupe Fabrice est-ce que ça solo bon c'est que non liango de zolia ko boti ko chef v quadra et puis bobita masolo ya maestro trop ti ero za mambo ya disque na biso mambo ya maestro ti maestro sala jam to bete de masolo disque oui ça
ve na nga kwata azala na nga liboso kotoyeba maestro nga nazala damas nazala ve na ye nazala petit na ye nazala ve na nga depuis kala avant kotoyebaki bazalaka na maestro nga deya nazalaka na kwata. Mais preuve yango sikoyo okendai na soirée bling bling parce que bon Yuza songera baby kana kenda na bling bling. namona Oui, big histoire wana lady ya ba lady. Donc yevna apena mwana ya mopao mokonzi. Nakenda fête faut sentir que fête mwana ya mokonzi. Merci pour l'invitation mon vieux. Soirée bling bling, très clean et bling bling. Donc on me kocha ku banwa na kadite. ah pareil Si comment gars za bling bling. on dit mi do ye muto on dit mi na wana on so data parent na on dit ma parent na ye muto aso sala nini comme on ngoni contre maître ezala disons zambaza asa pe bon muto neti so ati so quoi ça c'est bien grand bien pendant salon da kuna munende to komete abano sa kuna to beta ba salon Congo to beta ba golf ça c'est bien. Donc, soit ça peut biso sur ka biso wana ka ça biso sur bien les lots fierté à beaucoup. Il y a un monde où il y a un cours de grand. Est-ce que vous pouvez parce que vous avez déjà basé grand wana ngape na za koro c'était oui ils ont compris que ngana koro ils ont mana neti musicien mo boy ngana na koro pe na ba grand wana zo ba grand wana mais na balar ndeti grand pe na ndinga ba nkunga pe grand nana nenga oyemba ya koyembisa ngana grand ça mon bien mais très bien bon mon boy yo bio nga oyemba ba te ba ninga pe ibwa yemba comptez des comptes s'il vous plaît allez OK nazo compter jusqu'à 5 nazo compter jusqu'à 4 ça veut dire 4 petit libre OK nazo compter jusqu'à 5 so que mon ani tes arrêts cardiaques on finit plein na yo na ngao stop na vinanga d'amour. La seule venue qui s'est espoir devina mon thème. Te meten comme moi va commencer à remonter na godinda chuku. Mba fital boyate pues à la moulwe. Ba fital balobi c'est chelou. C'est chelou. Naza capable pour matanango masoko komi mo pepe na mi boaka. Youpi. La pita. La chancelle qui yo bébé longai na patana kebula nzato ya mbamba wali mwana ngati kala kwa dere alléluia ibwato yo pinza sokozo yemba ebike sala biso ba bien sala biso ba bien kasi binganga kuru na mukolo te oflo wana wa ibwato mais o ebinde o yemba merci mais kuru c'était ouais te kuru c'était parce que na o komi na niveau ibwa tango otolanda image au faire au te kozwa trophée sala ki ondenge nini non fierté mboka moni na ba vina so faire ba ka gunde balongwa yango yo po okiguana te na sens nini mon kolonga ndako parent kolonga parent oui baté okoma na ba immeuble oui baté okoma na ba gratte-ciel donc jamais okotonga sans un parent déjà chez bino non mon asko ke il est se beaucoup comme le commissaire nzambe tant moni que ma fait na voyager les loups mais na raté comme ça nzambe peut-être ko raté on a négocié ma mon politique peut-être cracher ça donc parlant de naba bateau tout makambo ekomela bango ezalaka pe na eloko moko mpo lelo bango bazala fierté ya musique ya Congo baso balongwaka te ero bomona mpe fere azwi trofona te mama fe fali popa abongo te ndaka mbane hasele te donc tosupportaka mpe ya mobe mo babilo biso ebimaka pembeni na biso. Ok, merci. Namoni tokomi na suka mot de la fin. Opesi biso programme ya groupe na yo. Opesi bato o bazolanda yo soki bozo répéter wa biso baza na kosa kozwa ibrato ba kozwa yo nde nini baza na studio to esili moi libanga ba nini sala c'est bon. Ouais. Cristal ya baboté suprême aquarium Jenelema maman Jenelema et puis la petite grâce beauté dans ça là qui va chocolat au moins chocolat au moins. Donc tous en plein studio où tu as vu sur ma beaucoup bon organisateur mais bon ma foi moi dadachi banzimbo taboche le père kachi banzimbo monzo centre village
et il y a un titre mon canon tu vas nous consommer dans des boîtes ben vas à dédicacer na kati et bah hésiter et puis bah boss na boss ni TV na ngai tous pepele amreto na mère na ça pepele ni chez kona mboka wa rajabu Omar Wenze mon vieux et puis les vieux Gabi les pétroliers de Boulogne au chef sur ma beaucoup enfin que tous organiser disque moi la posto tout ça plaisir na maestro pour avoir na ngai basola ba bien. Ok, merci. Na kanisi tokomi na suka mais nawe kotangi kumba mutu moko. Naboyaki nanga likamwango lobaki nanga na bangate akopenga bébé omonisi koyo nenga komi osalanga na pesi conscience nanga neza elobela vibrator keba bolingo ebomaka vraiment soki koti dute okaliti to basusi nasengi ye pardon mpona Ok, merci. Na loba na ngana loba loko asuka boy. Lui Vandam abaki na pesa anniversaire na so saba mwana zawe. Saba mwana toki ko yamba yo. Saba mwana Musamalia. Veno Vandam abaki na pesa mbote. Bonjour Samba mwana. Oko c'est la tata mo vocal moko boye to se souvenir na yo. Te abatu kina kuna tozana esakola na ngai ya mawa koyoka kolela na ngai mosama esakola wo esakola mama tala pecho yo abala te abota te sia toke sans charger soja meli masanga ye wana alali na ba sans charger ima o musama za kolela sans charger soja meli masanga tala abosani bana sans charger azoye batabota bana na ya kibe bango sans charger wana biloko mikolo eza Ok, merci. Allez, maestro Kadi. Mais non, on a pas ce qu'on dit. Allez, la pesi. Ma question mon conseil, ma beauté place des anandako, na bilamba na ye, na basani on allait la gilobi. Pour lobi la gi barbecue. Bana poto ba beauté. Merci. Et mon côté na mati. Ivoye contre maître. Sama mwana yole la o na kumwena mama mususu simbaye tokesia na sibaga ye angoyo kendekela zotanga bien biki ya nasina sigaki na mesa na nyasu nzambe ale sango mokonza lobi masamo bali bopesa na bisi tobalana oh sia esakola na ngai ya mawa boyoka kolela na ngai mosama esakola esakola mama esakola mama esakola na ngai ya mawa boyoka kolela na ngai mosama esakola esakola mama tala pecho yo abota te abala te maiso toke sans charger soki ameli masanga ye wana alali na ba sans charger abosani bana na ye abota bango sans charger. En tout cas, merci, merci. Ok, moi je esakala na pesi mote na Christelle Yabai. Christelle Yabai, topesi yo mbote sans charger. Mama, Christophe Kassadie sans charger. Comment boire bateau? Avec la mère de Benimbo. Esakola na ngai ma. Sakaloso Emebu, c'est très pour sauter ça. La bosanité grâce beauté et puis qui m'a fait massi. Déborah Boulé, Déborah Bouanga. Et ça voilà ça l'a fait tuer. Merci. Balandi à Congo, vérité pour les la canisi moko bolandi de l'eau. Il voit tant et moko à l'obéi na micro na biso ya Congo, vérité pour les na pesi merci et belé na caméraman na o accompagner ki ngai awa to uti musika ti na katali na salon Géry 207 Competox Géry 207 Competox na biso bambote belé merci pour na musala ki top zo sala boss na 9 lumière nga la papa ba bisous et belé merci beaucoup pour la opportunité sans oublier Christian
Michael Malonga Christian na kati ya Canada, Josué Basakanya, Neftali Basakanya, Jean-Marie Kofor Bambote Belé na bosanité ba na Londres na lobaka toujours shop ezaka moko na kati ya Londres, shop Congo large de Londres, il y a Londres, il y a de Londres Niam, il y a na Dolat Bianco bolanda ka shop Congo mingi bokena kuna bosoma bablo na bilo esala ka bien, sans oublier grâce à Balodor Massa mingi Massa taille Mela na bosanité Florian Soumaïl et toute famille Soumaïl, je vous salue partout vous êtes, hein. Et famille Tchena, on est famille, on a mon propre famille Tchena partout, vous en avez partout. Je vous salue, de gros bisous, et non qui sait fils à maman, moi on a besoin de Kanakati Fasik. Je sais que vous en avez Fasik aux Olanda Bisso, parce que vous en avez toujours de Koléa, vous avez une triple option, donc je vous remercie et on a sur la prochaine émission. Dans la prochaine émission, je vous dis bye bye.